Salut, 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 ma papa Facebook. Lelo nga latera na ye lisusu. Na ye to so alikambo ya WhatsApp. Groupe ya WhatsApp. Bino bonanga. To s'enregistrer déjà. Boza ebele. O bosi bo koti na ko. Papa pe bele bazo se plaindre. O la sirenga no na koti te. O la sirenga ni numéro na piaki. Papa. Bino bonanga. En tout cas, bino bonanga. Na kotisi déjà. Na kotisi belé. Bozala nde. Donc ça veut dire bozala qualité tango na opesa communiquer que ebo to kuta na bozala wana. Ba o bazala wana ba mona. So lelo neti par exemple na bike na olakisa position. Neti par exemple bato bazotala position aussi ba neti par exemple eza vertical. Boko apprendre nga mona oza na longoli nyonso na olakisa. Papa Facebook ndima te waouh. La sirène, tout le monde dit des merveilles, des miracles, tout le monde dit tout comme dans l'eau, l'angabi, oui. Papa, WhatsApp, n'a rien qui n'a pas, papa, on a pas côté de bozo raté. Puis va offler. Antoine, papa, beau c'est ça. Na yé message, j'avais on a salé les vidéos. Papa, Facebook, et puis va se plaindre. Oh la sirène, papa, WhatsApp, on dit, tout au côté. Ndibso tomona te la sika olakisa biso te nazolakisa nyonso